Ça, c'est très très important pour le royaume des cieux. Parce que parce qu'on est là le temps du combat. Attention qu'on l'a sanga na pongi. Na ebiso biloko na ebiso siko. Na ko ebiso ka ndenge na longaki. Na vitesse tu omona liboso. So na kati ya molimo. Kozala ka droit. Ya kokende na passé ya vie na yo. Okende na passé na vie na yo bien aimé. Ok, otala o ba koko na o ba sala. O koko ba génération na o ba sala. Na kati ya molimo pe. O kende pe na futur. O mona eloko nini ko salema na futur na yo. Na ba démon. Abandon lo ba démonologie. Et ça étude biblique de l'écriture de Dieu. C'est-à-dire ba verset nyonso ezolo ba na ba démon. Il faut au marque. Au marque place bazolo baba royaume du diable, royaume de ceux contre le royaume du diable. C'est prière est comme un dangereux. Tango okokisi ba protocole nyonso. Akozonge la pasteur nan avant azonge la mutwa. Akoya ko beto mona ba pasteur mususu obengani démon mon père spirituel moko ezali ka bengani démon mo garçon moko azali ko bela asambeli pona likolo na ye démon na bimi. Tango démon na bimi ye moko passer na moni ako mo boite na se passer les amis obi mena auto bengala démon kuna mena sentir ce que le colon na ngande comme problème na bi o ba te que ça change pona nini ba démon ba posséder ka mutu plus que les animaux so ba vendre moko mo les animal za pesa posséder te mais mutu za posséder poni ba choisir bongo parce que démon connaît dans les études des démons ba yebi que ceux qui a possédé nani mbwa Mwana kosala bo et puis azana cerveau on va bien un cerveau développement azana ba démon liboma azana ba démon mususu wala balata bilamba te ko ba démon mususu bazaka ba sauvage azana ba démon ba publicité azana ba démon ko mela masanga ba démon akimuyibi ba démon bazai combiner ba comme étouffé kuna na kati ya nzoto mutu abeli liboma bo monika mutu abeli liboma nzoka ezala kike mutu wana aza posséder la plus que c'est ba démon ba lekeli. Amen. Et puis, souvenez-vous, démon, mutu à cause de la posséder na démon betanzan do quitter. Ok. Démon abimi. Taba bimi au lobby sort. À telle maison c'est la commande mususu. Ce qu'il faut kangaye, au bois kaisko au lobby, bima awa. Costa la kati alifel. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole de l'Éternel. Bonjour et shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth, la vôtre, la princesse éternelle, toujours à mon poste, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cette émission, je bénis Dieu parce que pour aujourd'hui notre invité c'est l'homme de Dieu, le prophète Ali. Donc Ali, c'est bel et bien lui notre invité du jour. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques. Et on se retrouve tout juste après. J'ai dédié d'ailleurs ces morceaux à la famille Labala, Lolo Labala et son grand homme Guy Labala. Ça c'est la famille. Pourquoi pas à ma sœur, à moi-même, un écart depuis les Issa. Je t'aime beaucoup. God bless. Ma maman chérie, Betty Kokelea et Papa Deo, ainsi que mes frères David, tous ceux-là qui nous suivent. Donc je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Pourquoi pas Maman Fouratabou, Papa Kaïs. Je vous dis des big salutations, mais on va aussi à Nathalie Moussibou, le Sako Marlène Gouy. Alléluia.
Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Kaka. Kaka. Nous sommes comme un bronze. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nous sommes comme un bronze. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nous sommes comme un bronze. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Nalobi adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mbaya Mungu iko wapi? Mabia Nzambe za wapi? Shalom. Shalom, shalom, élu de Dieu. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Très bien habillé. Merci, pareillement. Merci. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Ici comme on fout tes a et mon anakin. L'onction déborde. L'onction déborde. Amen. L'onction a commencé déjà à déborder. Oui, ce qui est dans là-dedans, dans votre cœur, doit refléter ce qui est dehors. Gloire à l'agneau. Oui, je sais que les enfants de Dieu sont bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Bien-aimé, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est bien votre serviteur de Dieu, le prophète Ali. Vraiment avec beaucoup d'amour pour le Seigneur. Na osenga na bino nyonso vraiment bozwaka ba papier beaucoup maka parce que toza un peu plus na ba combat na biloko tozo pesa, c'est très important pour le royaume des cieux. Étant que le général de Dieu nazo senga na ba sainte bote armée nyonso ya nzamba tana ba église na bino vraiment bo pesa matea et passer tina bana na bino parce que on est là le temps du combat. C'est le temps de l'agneau immolé. Yende alonga nyonso, mokili nyonso ezala avec la parole de Dieu. C'est pour cela que soldats nyonso batele manakati prière de combat. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète Malveza Mbokayo. Nous continuons toujours notre thème Nabiso sur le combat. Mais bandeko tout présenter des excuses Nabiso par rapport à des agréments et ça qui a audio. Je vois qu'il m'attend de 16e minute jusqu'à la fin soit ils ont quitté. Vraiment, ils ont na bonne volonté, na bonne foi, na bisoté et technique, ils ont la caprice nango. Donc, tu veux constater que ma vidéo est belle.
vraiment et ça là qui bon mais te reprendre la vidéo sous le plus vite que possible mais ouais prophète déjà tu éliminer qui ango mais après à cause ça morceau ana ndambo place et kalaki et puis to zonge la page place to sukaki. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Maman Stéphanie, tant que Jérémie, na buloko, mazui ba prophétie, un livre de prophétie, le roi a kataki ango, and après bakanisa que Jérémie a bossani, makamba prophétie wana esili, a bossani, mais na kati ya prison. Azaya capacité ya kokoma lisusu kaka ndenge prophétie ezalaki et tant que basali ensemble il faut comprendre lorsque Dieu a envoyé quelqu'un il prépare ça dit a préparé motema na ya préparer mutu na ya préparer nzoto na ya préparer nyonso atie biloko na kati ata soko kola musanga na pongi na yebiso biloko na yebiso siko na koyebiso ka ndenge na lomaki parce que c'est en anglais on dit quoi I'm made of the word. Excusez. I'm made of the word. C'est-à-dire, na salemi na liloba. Liloba c'est comme ngai, ngana comme liloba. Tu osa mansoué, c'est-à-dire, osa immenser dans la parole. Pendant que on moni cantine. Ce que tu as na mai. Au cantine est vite. Au chango na mai. Au mona cantine est côté na mai. Pe cantine au côté, yango pe ezali kolo na mai. C'est pour cela la parole doit demeurer à nous. Il a dit habite à moi et que ma parole habite en vous. Vous demanderez ce que vous désirez et le Seigneur va vous donner. Bien aimé, on va commencer straight sur le point de place Katanaki parce que merci Seigneur pour vous pour nous poser ma question. Et c'est très important pour notre vie à Batubele pour Bika na katia ba enseignement. Premièrement, na kati enseignement maman Tiffany, il faut comprendre dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, okoki kozalaka moni tant to chaka cassette o tant basero anto bando utiliser cassette kozalaka okomi ozongi reward forward and stop or play somoni cassette na olo ba cassette ata CD so ngi ozonga sima ozongi sima pour yoka nzembo ango o video ango ngotala so ngi omona nini liboso otala film ango esuki wapi okipe kosala forward ekeiti na vitesse tu omona liboso so na kati ya molimo kozalaka droit ya kokende na passé ya vie na yo okende na passé na vie na yo bien aimé oke kotala o bakoko na yo basala o koko ba génération na yo basala na kati ya molimo pe okende pe na futur omona eloko nini ekosalema na futur na yo mariage na yo prospérité na yo succès na yo tuna Abraham ye moko azalaki wana aboti nanu te azali na 90 ans anazokende 99 mais la Bible dit que Nzambe ntango ayebisaki asala sacrifice mwana azalaki nanu te ye kuta asaleki na âge ya procréation akoki kobota lisu te na âge wana mwasi na ye azalaki na nini azalaki barin c'est quoi en français ça dit azalaki kokoka kobota ti mais la parole de Dieu ayokaki déjà mbongo ya Nzambe ki okobota ki okozala na mwana mais comment se fait-il, comment ça va se faire? Nzambe ayebisi na kwa assurer yo avec mon alliance alobi alalisaki na pongi amemi ye na vitesse 400 ans amonaki bana na ye déjà génération déjà alekaki na ta ya Isaac aleki na ta ya Jacob ake komona oyo emonanaka te. Alléluia. C'est que fait dans l'esprit bien aimé okoki kokende na futur na yo. Moi j'ai vécu ça na mona futur na ngai ya wana mona mutu amona futur abanga te eloko eza na présent abanga eloko passé elobi nini. Alléluia. Parce que Nzambe soka monisi au futur. C'est pour cela j'ai toujours prié que Dieu te montre ta futur. Parce que des places shalom ezalak. Pourtant, Nzambe a monisi que je suis Jehovah Jireh. Je suis celui qui est avant Abraham.
mbala moko kozala na kimia na vie na yo. C'est pour cela na kati ya molimo okoki kokende na passé na yo, okoki kokende na présent na yo, okoki kokende na futur. Ya wana nazoloba bien aimé, il faut comprendre les choses dans l'esprit. Rien est impossible. Dieu a dit avec lui, rien est impossible. Ce qui muta botaka te na ebiso kende na passé, kende na futur na yo. Kende komona mwana nini ozobota. OK. Nakende na nous, on est sujet à jour mususu. Amen. Na ba démon. Abandon la démonologie. Et ça étude biblique de l'écriture de Dieu. C'est-à-dire verset nyonso ezoloba na ba démon. Il faut au chamak place bazolo baba royaume du diable, royaume de Dieu contre royaume du diable. C'est il faut au zwaka verset wana nyonso. Au chango pembeni. Si on veut comprendre la Bible, il y a le sujet, chaque sujet, sujet de la prière. Comprendre? Il faut la prière. Il faut prier. La prière, c'est la communication. Mais la prière, ce n'est pas seulement la communication. C'est plus que la communication. C'est la protocole. Et c'est le protocole du royaume. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Sur ce qui au salut la prière et la communication, toi et Dieu, mais tu n'as pas encore fini. Ça, c'est 50% de la prière. Amen. Cette prière est comme un cas dangereux. Tango okokisi, ba protocole nyonso. So, il y a un chrétien, mais surtout, on m'a demandé de prier, makambozo simba. Mais cette fois-ci, azo prier, et l'autre, comme on dit, simba. Ozo mtuna, mais zambe na o, azaki na yo na katia, inanani, na kati ya libulu ya balion Daniel asa wapi sikopa ko binisa bino na kati ya Babylone. Mais c'était le Dieu là de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais akokaki comment ko binisa bango na Babylone te. Il fallait que Daniel a comme la sagesse koleka sagesse wazaraki nango. Je prie bien aimé que Dieu te donne la sagesse above au plus que la sagesse que tu avais avant, la gloire de la deuxième maison. Amen. Il a dit ça sera la gloire plus que la première maison. Parce que cette gloire, c'est la gloire qui est passée déjà la vie. Vous avez un succès, mais cette fois-ci, Dieu veut te montrer une autre gloire. Bosana oizana yakala. Mona oizamba sala sika. Amen. So, démon bazala kan étude des démons, il faut comprendre ce que l'on bête Satan, il faut y ébailler. Il faut y avoir une méthode. Tout qu'il y a un livre dans le book de Marc. Bien aimé livre de Marc, Marc chapitre 5. Ozo mona otangi yango par 1, ozo kita. Bible ezo ba mwana mobali moko. Oyo ba démon misusu Jésus bando kolobaka, bima babimi. Sans qu'il a mentionné ba kombo na bango. Mais oh, cette fois-ci Jésus est venu. Le je suis. Celui qui est de Alpha et l'Oméga, le Dieu en homme, Emmanuel. Mais à comme il a démon, oyo mutuana za komikata azolola na batombo. Mutuana zo comprendre vie na été, basi ba boto la vie na ba tie possession des démons. Ba tie ke alonga na ndako na ye atika famille na ye, atika baboti na ye, atika bana na ye, atika mwasi na ye, akino kolala na batombo. Mutu ango bakangie ba chaîne, ba bito maîtriser ye, ba docteur ba tubie ba tonga, mais ba kokaki ete. Kaka Yesu Masia ya. Kwa ba situation misusu, esenga docteur te. Ba situation misusu, esenga ka famille te. Ba situation misusu kwa ba maladie misusu, ba possession misusu, esenga ka divine intervention du ciel. Alléluia. So, c'est pour cela, moi na mobile wana azalaki possédé. Na ba démon, la Bible a mentionné bien possédé. Les Écritures est là pour nous inspirer, pour nous donner la sagesse, l'instruction, la compréhension divine. Ce qui est moi, je suis la possession. Je suis mon côté. Je suis zanani, je identité mon côté. Je suis la tombo, je suis la monier, tout le monde a ma bombe belé à Congo. Tout le monde a pensa et nous connaissons na tout yuti. Au moins la biso ba pasteur to le karabango, au moins la hôtel ebo, lingi kuto kima. Mais Jésus est venu parce qu'il a lavé la grâce. La Bible dit, lorsque Jésus est venu, Jésus a dit que ma colonnaire a eu un bateau, a ma colonnaire, na l'Inde, le pays là,
mbala moko na mabele ya place wana mbala moko mutu wana moni Jésus o ba misusu atakaka bango atika bango mais aye pas Jésus ko attaquer eza bizale na ye ayaki ko attaquer mais tant azo sentir de plus kazo ya pembeni na Nzambe plus kazo ya pembeni na msali ya Nzambe plus kazo sentir il y a la puissance qu'il y a la puissance là-bas na koki ko sala na koki ko attaquer te il faut na sala ni na fukama la Bible dit afukama ki. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu. C'est-à-dire, nini, bakombonyos, il y a des démons. Bakombonyos, il y a des angelou. Il y a des démons. Il y a des moutunyos, des présidents. Il faut un fou comme un combo ya Yesu. Il y a un démon, apokati Yesu, pour attaquer Yesu. Il fallait afukama. Mais tant afukama qui, on lui a demandé à Jésus, parce que la Bible est bien. Ce que tu as dans verset 8, dans Marc chapitre 5, verset 8. Et le Bible, Jésus a dit que mais mystère. Que Jésus a dit comboté, maman Tiffany, a dit combo démon anati. Oh démon, sous Jésus a dit que benganaka. A ça l'importance de que démon parce que bazaba démon qui. Mais oyo azaki démon munene o démon azaki na armée siko ya azaki chef o abando solo na Jésus azaki chef na bango chaque démon azaka na leader na bango bazaneti armée ya wana soko bengani démon na mutu bakendaka au kende akozongela pasteur nan avako azongela mutu wana akoya ko beto mona ba pasteur mususu o bengani démon mon père spirituel moko ezalaki a bengani démon mo garçon moko azalaki ko bela asambeli pona likolo na ye démon na bimi tant démon amana bimi ye moko pasteur na moni akomo boite na il se passe les années obi mena auto bengana démon kuna mena sentir ce que lokolo na ngande comme problème na bi o ba teke za échange basali nzambe belé bazo souffrir na ba hospital basali nzambe belé bazo souffrir na ba tourment ba ba teke soko tchelo boko pa muto prier ezaki ozwa succès ezaki te batu ba mona yo ke yo sambelo binisi ba démon keba soko lati antibal te démon na koya na ba flèche mystique et puis démon je vais vous dire azaka na famille azana oncle na ye azana cousin na ye azana famille na ye papa na ye na maman na ye azana baleki na ye chaque démon bazaka bongo c'est ni soko beti akobima aoke kuluka ba voisin na ye aoke kuluka papa na ye alobi papa babengani nga na foyer wana babengani na ndako wana opesaki nga yo yebisaki nga na vanda na ndako wana aoke kuluka bandeko na ye bakoya ntango bakoya plus ene mutu aliboso babanda na ye eza pasteur yo mutu obenganaki ye yango nomona bapasteur ebele aza pasteur na église mais bana na ye bandoki aza pasteur na église mais bana na ye baza envoûté parce que akomprenaki te jeu eza ndenge nini. Si tu es un pasteur, comprendre le jeu, c'est Dieu à retour. C'est ma bête au retour. C'est le retour ouanasko. Il faut qu'on protéger bananayo. Il faut qu'on traîne bananayo déjà. Dès le début, baïeba comment combattre les combats de prière. C'est un combat où baïeba va secret à Satan. Quand tu as bananayo, tu vas exposer. Si quoi Jésus t'a commis un démon wana. Amoni démon wana que démon azokuka. Azoko obimati. La Bible dit, chaque temps du verset on a bien. Et Robi, Jésus a dans le démon on a sengi Jésus que ko bengana bisote. Ko tia biso na lifeloté. On prend. La démon ba yebi déjà. Ko bengana bisote na nzoto oyo. Tika biso so ninge bengana biso ata na bangulube, bangulu oyo zo mona wana, bengana biso ata kuna. Pona nini Marc va choisir qui coach va verser ou en place ou parce que l'instruction est Saint-Esprit abandonne qu'autant du sabiso quelque chose dans d'autres versets. Dans ce verset là abandonne autant du sabiso réalité de l'esprit. On a bien dit dans la réalité l'homme c'est l'esprit. Ce qui fait makambonyo sur mutu 90% à mutu makambonyo sur vinayo et zana molimo. Oh tu as 10% les arts physiques. Yoki maman Tiffany, bien aimé, yokango bien. Nalobi, en réalité l'homme c'est l'esprit. C'est qui fait activité na ye nyonso ya vie na ye mobimba, ezalaka na kati ya molimo nanu. Ezala nzoto te. Pona nini ba démon ba possédaka mutu plus que les animaux.
Pona nini bomitunaka pona nini ba démon ba choisiraka kokota et pas nzoto ya mutu ke ba démon et ke ba animal. C'est ba animal nyoso ba vanda moko moni animal aza penza possédé te mais mutu aza possédé. Poni ba choisir bongo parce que démon connaît dans les études des démons ba yebi que ceux qui a possédé nani mbwa wana kosala bo et puis aza na cerveau on va benga cerveau développement de cerveau développement pour biso ba tout ba cerveau misatu koza cerveau normal cerveau ya ba animal na cerveau ya ba reptile cerveau normal na cerveau développé. Cerveau développé eza cerveau o esala ka biso to sala makambo neti nzambe ba scientiste ba yebi eloko na lobi. Amen. So eloko wana nde representaka bonzambe. Omona makaka au singe a raisonnaka neti mwana na biso abotami lelo ba raisonnaka à peu près la même façon c'est raisonnement na bango. C'est que mwana na biso tanga zo kola a commis plus que singe. Comprendre? C'est nde eloko wana. Mais comment est-ce que ba démon ba lukaka nzoto ya mutu? Parce que nzoto ya mutu ba koki ko dominer. Souviens-toi, Nzambe appelle qui dominion et pas animalité. Appelle qui dominion et pas mutu. Amen. Ce fait des mots qui ont dominé, il faut aluka mutu pour dominer territoire. Il faut aluka mutu. Il y a un mutu à la cité. Vous voyez que mutu à la ville, à la temple du Saint-Esprit. T'as la le Saint-Esprit à Zali. Hein? Que le côté pas mutu. C'est fait mutu. Nous autres on a la cité. Alléluia. Ton esprit est grand que ton corps. Brokabasha. Ok, n'a confusé le côté. Molimo na yo ezaka munene koleka nzoto na yo. Molimo na yo ekoki eza neti cité, eza neti ville. Ya wana ba démon bakata combien? Omoni ba démon na bazaki na kati ya mutwana. La Bible dit babimaki bakie kokota bangulu 2000 plus de 2000 ngulu. Bakoti ba démon bazaki pa mutu moko. Mais bangulu combien wana bakoyaki bakubeli liboma bakie kokota na kati ya mai. Ana bakufi kuna. C'est-à-dire ba démon na bazaki na kati kuna bazaki plus que la légion, légion. La légion, on a bazaki ba démon ebele na kati kuna. C'est que ça cité, et ça qui armé, ya ba démon ba kota ki mutu moko. Pourquoi Jésus a kokaki kobenga na ba démon na te? Parce que ba démon wana estengaki kombo na kati ya ba hébreu, soko tangi hébreu, là na ba hébreu, soki mutu ayebi kombo ya démon azana puissance likolo ya démon wana. Ezalaka bongo soki oyebi kombo ya démon wana te oza na pouvoir likolo ya démon wana te ata ba monde sataniste oyo basala ba magicien bayebi yango soki azosala ba avoke na ye il faut ayeba démon nini azobenga parce que soki ayebi te démon nini azobenga démon akobeiri ye te. Amen. Non, bien aimé boyoka bien, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ba démon nyonso oya minene babenga bango na bakombo ba oya mike bakombo na bango ezalaka na bizaleli na bango. C'est une manifestation, c'est des fruits na bango nini misala na bango o bazosala nde concordat na bakombo na bango. Siko avant benga na démon ba démon misusu bakoki jamais kobima soko yebi bakombo na bango te. Ya wana c'est très important oyeba bakombo ya démon na démon oya minene nazoloba oya minene ya mwana Jésus ta wakutani na démon oyo spécifiquement asengaki kombo ya démon wana. Un démon wana azalaki nani alobi naza légion. Légion c'est-à-dire baza ebele mais soki ozwi yango na kati ya ba terminaison ya ba hébreu azalaki chef. Légion ye azalaka na se na ye azalaka na ba démon ebele. Comme ba démon wana misusu aza ba démon ya mendicité, aza ba démon ya koboma, aza na ba démon ya liboma, aza na ba démon misusu wana balata bilamba te kwa ba démon misusu bazaka ba sauvage, aza ba démon ya publicité, aza ba démon ya komela masanga, ba démon ya kimuyibi, ba démon bazali combiner ba komi étouffé kuna na kati ya nzoto mutu abeli liboma. Bon moni kama mutu abeli liboma nzoka ezalaki ke mutu wana aza posséder la plus que c'est ba démon balekeli ye. Amen. Et puis, souvenez-vous, démon, mutu akoza la posséder na démon batanza ndokité. Ok. Maman Tiffany yoka ngo bien.
ndoki eza mutu oyo asali pacte na Satan asigné ke akomi ndoki. Oui, koza bandoki misusu balokaka bayebaka ti. Mais mutu aza possédé na démon aza ndoki te. Ok? Comment est-ce que mutu akomaka possédé na démon? Parce que un moko obenga na démon devant abude yo. Pour la nini, il faut attaquer source. Mutu nani atindaki ba démon wana afungalaki porte o atindaki ba démon wana baya kokote pa nzoto wa mutu wana. Matu fani ozoyoka bien. Bien aimé, yo benga na démon na place wana na kataki. Avant benga na démon, il faut oyeba démon nini, nature démon nini ozobunda na ye. Kwa ba démon misusu basenga katekera prière kamba mo pour sali délivrance. Kwa ba démon misusu na yebi basala nzambe baza ba témoin belé basenga kata o prière ta 7 jours avant toucher mutu wana. Oza na kati ya présence ya nzambe, o sala o bunda na ba démon belé avant ko mana démon wana. Soko tanga Bible bien, chaque fois Jésus alinga sala ba miracle autaka na montagne. Amen. Chaque fois Jésus alinga sala ba démonstration auta na kati ya prière, auta na kati ya présence ya nzambe. Et nous remarquer na kati ya Bible pourquoi? Parce que atatan mwasi wana touchaki na makila. Jésus autaki na montagne. Tango Jésus atambola kikola mai, autaki na ba prière. La Bible dit a prier qui na 4 heures nda bando ko tambola kikola mai. Ba miracle et yaka par erreur te. Miracle et yaka parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix dans la présence de Dieu. So démon wana pour benga na ye, il faut oser la paix préparer. Amen. Deuxièmement, il faut yeba kombo na ye. Ok, chaque démon soko lunyo yeba ye, démon ya nyoka okomona pe nyoka tango zo sambela pona mutu ako manifester. Kibu nyoka na ye ko manifester. Amen. Démon asa koti kuna na kati soka zali mbwa, soka zalaki scorpion, soki démon anaza soki apumbwaka okomona basigne. Amen. Basigne ekopesa yo tango zo sambela kozala ka porte moko to kotaka na kati ya molimo, porte wana okota kutani na molimo na yo. Amen. C'est milimo comme obunda siko. Amen. Tango milimo comme obunda nde okutana na démon na mbamoko akokweya. Omona tango mutu akweya yazo miyeba te. Akokweya tango moni mutu akweyi batu misusu bakweya kapona onction ekomi makasi. Koza deux façons à recourir. Koza recourir pour onction, Nzambe a ajouté l'onction sur toi. On appelle ça dose. C'est-à-dire après sur dose msous aux alaki na ngote. Tellement il est qui poids. Il faut courir pour Nzambe a mélanger na onction aux alaki na ngo. Comme ça on peut téléma. Alléluia. Mais koza ba msous ba courir parce que ça démon. Alléluia. Na lobi koza deux formes à recourir. Ok, tu vois les aventures, mais koza koya deux. Alléluia. Koza koya au démon alongwe place azalaki atikio kimia alongwe na nzoto na yo devant le Saint-Esprit ekoti na kati. Place na yo molimo mutu ezaka neti sani. Démon soka koti ya kota neti fufu na kati ya sani. C'est mutu nyonso, c'est dit ekozala jamais vide sanwan. Ce que vous avez molimo mosantu, c'est ce que vous avez la démon. Et ce que vous avez la démon, c'est ce que vous avez la molimo mosantu. Vous n'avez jamais vide ça noir. Il y a un peu de sur les vaisselles de Dieu. Amen. C'est parce que tout ça va sali na molimo. Alléluia. Molimo la biso représente pas nzambe neti san. Il y a un David père bandolo ba ezaneti kopo. Ezaneti kopo. C'est-à-dire alobi tu ouais ma tête, tu ouais il y a ma coupe déborde. Azolo ba ezana tu coupe. C'est coupe on ezana na libishu boyo ba ocha mafuta ati le déborder. Alléluia. C'est dit tozaneti ba sani na kati ya molimo. Mais soko za na mafuta nzambe te. So za na molimo mo santu c'est ça il faut za na ba démon. Ya mwana tabato baza ya mode ba païen. Chaque païen baza ba démon ba différents niveaux. Amen. Quand païen misusu démon na ye penza asa penza démon penza te azo mesaka azala kaka alinga nzambe te. Amen. Mais quand ba misusu ko te yebo ya ko finga yako c'est dire ozala muto ennemi na ye. Mais ozo ebate pourquoi sali bon parce que démon wana azate ya fâché déjà. Azate démon moko mnena c'est vandi kuna.
c'est démon ba la manifestation. So moni mutu mwana na yo na ndako. Azo yimba trop. Azo lo ba lukuta trop. Ozo moni kaka omoni ko ba tumso ba kosa. Omona ta azo kosa. Aole mulaba mulomo. Azo kosa neti azo respirer. Mais on comprendre te. Olobi me nzambe. Mwana na ndako ani na zabwe. Ko ba démon muso ba impoli. Omoni mwana comme impoli na ndako. Bon comprendre te. Aza têtu. Et ça ba démon mususu. Ya waso moni ba démon bongo po benga na bango, il faut identifier que démon nini azali wana. So moni za démon ya lukuta banda ko kanga démon ya lukuta wana. Na butu banda ko kanga. Okomona jour mususu ko chaka loboko boye. Ata soko prier pour na prier pété. Omona ka ambala moko akupongwa wana a changer à repentir. Parce que démon na sa kimia, moni ke o résister fort. Ba démon mususu za kimuyibi. Omona ka mutu akenda ko yiba koma kuluna. Mwana bozo comprendre te koma kuluma koma tamola na ba machette et ça va démon wana. Amen. So Jésus faut identifier que démon ni nazana sima ya mwana mobalo. Ndako ko trouver que démon na ko yebisa que non na komo na ngana za légion toza belé mais ko benga biso ko benga na biso te na kati ya lifelo ba benga na biso to kota na kati ya bangulu parce que ba démon ba yebi soko zo benga na bango bien aimé tango lobi démon, on dit toi démon de la maladie, du malaria, du TB, tuberculose, je te commande au nom de Jésus, sors, t'as bimi, à telle milibanda. Alors c'est la commande de Moussous. Mais là, si on peut se commande Moussous, à côté de Moussous. On fait très attention à la délivrance. Pourtant, on bénit démon à bimi. T'as bimi, on le bien sort, à telle maison, c'est la commande de Moussous. Ce qu'il faut qu'on aille, au bois kaisco bolobi bima awa kota na kati ya lifel ndi akoti. C'est parce que bien aimé nous avons l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité dans le ciel et sur la terre. Alors dit ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. C'est nous avons amen. Balobi en anglais your wish is my command. Alléluia. C'est une façon qui yo lobi loko nous avons lobi amen. Ok. Yango asko ba démon ebele ba yebi eloko wana. Yango mona ba chrétien ebele omona asambela après miracle comme pembeni ka bo a perdre yango. Musala comme ka pembeni ba bengi ba lobi osala nini interview, asala interview ka bo ba benga insulter. Mais ba non sambela va ba benga interview. Amoni ka breakthrough et fongani porte ba bengi ka interview. Nous il fallait continuer à sambela parce que ennemi wana démon wana a continuer à lui feloter. Akangami nanu bien te. Pour ceux qui côté l'ifle les à prison, hein, l'ifle na lobaki les à 3, mais na ba témoignage mususu. Mais na yo biso l'ifle les à prison. Cause à l'ifle la prison à démon. On zamba tika a tchango ke ceux qui va benani démon, il faut pas obéir et la loi, il faut kota na kati l'ifle. En kuna cause à feu et tumba bango yango la babando la Jésus va lobi ko be ra biso kuna te parce que kuna eza danger to ko bima souté. Mais na kati ya animal one ba okipe ko bima Jésus abande ko lakisa kaka exemple ba okipe ko bima tango ba nzoto ya ba nini wana ekufi ba oluka mtu mususu ba oluka mtu mususu. C'est pour cela bien aimé il faut avoir la sagesse de Dieu. So biloko na expliquer je crois ba te belé soko za ba question o ya kotuna mituna otuni parce que c'est pas mutu nyoso à la délivrance ya batu. Amen. Mutu nyoso azana droit ya ko sala délivrance. Et puis na cercle na bino tango zo sala délivrance bien aimé soko za pasteur ponaka batu ya ko sala délivrance na bango. Bazala loin de ya mafuta et belé bazala baptisé par l'eau. Ça la assurance est l'eau kwana parce que ceux qui bazala baptisé bazala né de nouveauté bazala baptisé par l'eau te. Ya wana mona ba chrétien bela bandaki aza chrétien. Ma komo tango zo kola akwe kusimba bakisi. Tazokola aki okota na kati ya banini ba monde du ténèbres parce que beta qui retour okendaki exposer moi na bato na kati ya makambo oyo concerné yete. Amen. Parce que vous savez ba délivrance one ba démon bazotala ba kombo ba tunyoso bazali présent na jour wa ba okena lifelo ba kali ba sali réunion tuna job ba mona ba sali pe réunion ba bi jour wa to bete moko ta bete mota mazolela to bete mususu ta zolela a style sinante ko lela bana to bete mususu comprendre on dit ça aux job on peut attention
Merci. Voilà, gloire à l'agneau, parce que ce qu'on veut récupérer, on ne pas trop la question. Oui. Quand il y a un sujet du jour, par rapport à la hiérarchie, comment combattre les démons? Non, comment combattre les hiérarchie. Les rappels. Rappel et hiérarchie, bien aimé, ils sont très importants quand on est dans le baki. Parce que. Mais quand le prophète, ce serait très important, beaucoup plus aux hommes de Dieu, parce que même je l'ai expérimenté. Mwana moto te po akosangai abongwani pe